Libota. Amen, bande qu'on a Christ. C'est vrai que jusqu'à présent, moto azara tellement n'a pas comprendre tes lumière jusqu'à présent sont tournées dans moto lumière les anines. Nan moto a yébité lumière les anines. Est-ce que vous avez yébité lumière les anines? Vous avez yébité lumière? Amen. Mamsu ba pesa la lumière na bat. Achelo boko boya pesa lumière. Ba pelisipe minda na butu e comme lumière. Tongo etalani na moi na tongo kana tongo wana tongo etalani abi lumière ye. Kristo yeko loba yaza lumière oezo pela kat na molili. Mais alors finalement où est la lumière? Et justement, lumière, c'est quoi? Jusqu'à présent, peut-être, même qu'est-ce qu'est la lumière? Lumière, en quelque sorte, jusqu'à présent, ce qui que lumière, ezali bolambo ya bato. Nde bato basala na asuma bete. Nde bato babomana alisute. Nde bato bazongisa na mabe na mabe lisute. Nde bato balukaka intérêt personnel lisute. Nde mboka mobimba elukaka susute o intérêt ya famille nanga, o intérêt ya biso na bana nangai, o intérêt ya école na bisote. En quelque sorte, lumière jusqu'à présent, maintenant la société, qu'est-ce qu'est la lumière? Jésus en tant que juif sur la croix, au lieu de intérêt pour la famille naye, le coup la zaki lumière, où est luire na ténèbres, muta pasi abikisi, muta malade à l'ongol, sans intérêt, et puis à koufi pour battre sur babika. Mais alors, lumière à Jésus-Christ, ils ont consisté, ils vont de place ni alors. Il y a la lumière du monde. Na yemoko apesi mobimane mbeka pote à partir ya kuboma banyama sacrifice tant a eu problème, a eu masumu, a eu ngombe, a eu taba, a eu meme, a eu pigeon, a kati ya tumbi, milinge mati, nde alubi na zubiki sami na jimbi sami na masumu. C'est pas ça. Ayeko longo la ténèbre wana zo boma. Ozo kanisa so sali sacrifice ko boma moto, ko boma nyama, ko boma meme, ko boma pigeon, ko boma ngulu, o tumbi milinge mati nde vie, non. Lumière à jour, yangoy. Lumière à boutou, le bloc me balé. Na lumière en zam, mais ne pas bopeli si ba. Lumière et ngalakana boutou. Mais jusqu'à présent, nyoswana pona yaou ezali lumière te. Ezali phénomène. Ezali existence naturelle. Mais existence naturelle, il y a une lumière. Oya ko yeba consacrer bon mo ina ipona lubiko abatunyo sonde lumière nde yangwana. Est-ce que vous comprenez? Mokolo batunyo so bakosala ke aw eloko nyos ya moko ikomi place moko wazana besoin à jouer aller, wazana besoin à jouer à lat, wazana besoin à jouer à saler sans que ezala ya moto ekomi ya moto nyoso tala yao nde ya sale. Tala lumière ya yao. Akolisi pai oko buki ya sengi mbongote. Achele bambisi na mai bino bokomisa ngo bilei boke bozwindo bo péché sans mai yesenga wapi facture mai yesengi facture ti ambisi wana. Mais yo tango ko péché tango bimisi yango libanda biso combien 500 francs congolais 2500 francs congolais. Mais mai yesenga ki yo facture te mais yo bimi libanda ténèbres oyo ko senga facture.
Mais pourquoi maille senga? Mais pourquoi mutumoka tel mille bosso et balé à senga bino facture tel bosso bosseyant pas senga ba facture que bambisi na moni passe pona ukoli sango pesa mbongo zongi sana maille mbongo. Mais jusqu'à présent vous comprenez les lumières. Jusqu'à présent c'est difficile pour nous comprendre. Attends moi donner ça ko limba la lumière. Les lumières yebisa batamukili ke kosala bolamu epa motunyo sindi c'est la lumière. Bolamu o eza illimité malamu po motunyo saza na kimia. Lelo so bato baboma na kate. So bato bayok sana pasite. So ba bebe sana kate. Mais mokili mombengeza ndenge bato ngabeza na longue vie. Motunyo sazo vivre bien parce que lumière ezo ngala. Mais lelo bato bazo kufa, lelo bato bazo bomana, bato bazo nyokolana. C'est ça la donc aux ténèbres yangwana. Quoi que ça n'a pas. Mais votre prière du peuple de Dieu pour éclairer bino. Mais prière du peuple de Dieu en histoire kakateza récitation mais la lumière mobimba epeleli ya mwinda nde yangwana. Nanu siko comprendre te. Amen. Tibo mbakana Tongo kuta na mindi tongo kuku nan boye mbite tongo kuta na mindi ya pokweza liko belema utuku yinda mwinda mwinde koko kisama pole Tongo kota na midi tango na pokweza liko belema utoko yinda mwinda mwinde koko kisama polete mabiti tembe na molimo mabiti tembe na iloba na batuki ya liloba yoka mondule yesiliko yula yoka kelelo yesiliko beta yetala pole yesiliko monana. Alors tongo etani moyengali mais mwinda lumière wana za lumière te butu pe yindi mwinde peli oba mdele basali mais lumière wana zo kokate mais mwinda musoso au fixer regard mais c'est risqué que mise kufa mais lumière wana nyos za lumière te et pana yawe nyos za kaka phénomène naturel. Donc moto jour moto akososola ke oyo ngaite bilonios ndengai wana nde lumière. Explication modèle musu. Est-ce que vous comprenez que yo ou bien mwana na yo ou bien koko na yo ou bien tata na ou bien mama na yo nde bango wana te nde bilonios bo mona ni kishasa mbande yo. Voilà, c'est ça la lumière. Est-ce que vous allez comprendre les gens? Est-ce que vous allez comprendre le modèle? Est-ce que vous comprenez l'explication de la lumière? Lumière c'est quoi? Mokolo muta comprendre nanyam nambis nandek na binonyos bosana kishasa mba na onyos bana braza na onyos monde entende yo moko wana nzambe wana nde ozwi lumière. Nana koso musapine asali na mabe. Nana koso tonga atubi na luboko naye. Nana koso nzeta kombo atubi na lokolo naye. Mais jusqu'à présent muto koso nzeta kombo atubi muto mususu. Abina ayoki amoni. Tala molili. Donc molili c'est ko sali la moto nyoso likambo nyoso oyo sali oyo nyokoli nzoto moto nde molili yango wa. Mais lumière, nde moto azana bénédicté, bonté, boboto, kimia, ouvert. Donc accueil. Donc aux alana moto facile à comprendre que c'est moi, c'est pas lui, c'est moi.
Alors, on a pluriel, c'est nous. Alors, nous, on a bien pour réduire. Il y a réduire, nous, on a singulier, c'est moi. Il y a je suis. Je suis. Yebisa batu nazali. Donc oya kolobake bino nyonso olobinde nazali. Omimoninde yo, c'est à tel point qu'un jour mukolo lumière kongala na batu na mukeli. Ko bomana kuzala sute. Ko kisana passe kuzala sute na ngomba mobimba na bule na yao. Amen libota. Ça veut dire pour moi au fin appelé sur le liste ngao mabe jamais. Mutumo wa utonga pe lokolo yete lokolo ngo yanga ka mukebo rien. Mutumo wa utonga pe libumu na yete libumu na ngai ka munene libumu vimba bo lokolo ligoro jamais. Mutuno sa hukumi sanzoto na ye. Alors mokolo muta hukumi sa moninga motonio sa mukilindenge wana nde lumière ekongala après à partir de là ko kisana passe aux alate ko bomba na igozalate konyokisana nzala ekuzalate komona ke bilambo ya ngai ekuzalate komona ke ndako ya ngai ekuzalate. Voilà un jour wana nde lumière ekoluire maintenant na mokili po lumière ezako boyama. Donc faisant du mal à quelqu'un oye bakayete, vous avez le ténèbre en vous. Mais faisant du bien à tout le monde oye bakayete, même de loin ou de près, vous avez la lumière. Voilà explication. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que la lumière est pas na bino? Et quoi ça? Lumière pas ça. C'est qu'est-ce que ça? N'angol qu'on anda côté. Au moins lumière en quelque sorte il y a basambe les andegenin. Lumière il y a basambe les muke, bateye, kofingate, koyibate, kotongate. Komelate ezali kola bona kufingate mena muto yo asali mabete muto asali mabepe ye pa fingi ezali landa moko batie sans chambre fusible sauté chambre mususu peli mais ba chambre mususu eza molili do sali ka mwa malamu kaka muke mais malamu na nature nyonso na bikela mo nyonso c'est ça lumière ndenge nzamba talisi pole na mboka mobimba Afrique mobimba ndenge za bo lumière esengali. Voilà que ça la malamu na toute nature, toute créature ya yao nde c'est ça la lumière qui pourra luire en vous. Amen bandeko. Est-ce que beaucoup ko sala ngo ko sala malamu e ko sala tout un jour que ngana kena musala pona lesa famille na ngai na ko sala po mboka ebongo negosa ya ngone même na début ezalaki même bato ba otanga gratuitement pour tango sisi musala l'état Julio musala tala musano yango tala lumière mandaki yangwana mais ba eko éteindre lumière muke et comme papa luka minarvat okomo luka mwana nanga tanga mwana nanga tamuko la kusisi sali sangai. Voilà ténèbres. Akena marché akena supermarché akena o somi bilamba o bilamba nanga valise nanga ozozwa le tout ya yo mais nabila okakolia ya yo molili na molili yangwana molili sana mokili nani mokili akosala lokola yao atandisi mabelebo me yo ke otie mwanda kotongi lopango na ngai me yao abimelo ta sengi wapi facture ya place olubike ya yo. C'est que un jour, il y a l'Afrique, il y a Afrique. Mais alors, dans Banyama, il y a une carte géographique. Banyama va condamner parce que nan bati ata limite. Est-ce que vous comprenez? Sauf, mon peuple, il y a ténèbres. Il y a quatre nabango pour bazana mino, ba croquer baninga. Mais c'est que un jour, ngombe na ngombolo bavanda. Donc ça veut dire o konyokola donc konyokola nyonso ko se venger nyonso ko sala nyonso o passe aux ça la même moninga na présence ou na mosika c'est ça ténèbres. Mais malamu nyonso ozo sala moninga donc ça veut dire oza automatiquement na nzamba zo mona yo na ye zakat na yo parce que c'est celui qui est la lumière.
Bolamo Jésus Christ a écosal a coufé libinonion ça y est pas vino ba congolais mais a coufé mais yo congolais ça oh au nom de Jésus Christ parce que nous c'est longwe kat na yo obiki sans que Jésus abimake ngam na bigi so pesa mbongo tala bolambo zo so na kombo Jésus wana mais asengi ata elongo moto boko no pesa famille na ye soit mboka na ye abika mukeli mumbayiza ya yao amen. Est-ce que vous comprenez? Et vous avez tellement de musique à vous comprenez si qu'est-ce que là? Nana comprendre la lumière. Oui, moi je vais comprendre la lumière, mais quand on va expliquer si réellement vous comprenez. Kolingana na banane. Amen. So biloko nyonso sana mboko bazwi yango place moko oza ayoki nzala ke ale sans que asombe oyo moni passe ake azangi bilamba ake azwi alati lobi azongisa tie place wana mosusu alokota alati motu moko azomona teke oza ngai oza ya biso oza ya non libéralité wana c'est ça la lumière. Donc mutu moko abando tanga pona famille nete mutu moko abando sala musala pona ye aleza ka bana na mwasi na bana na rien. Donc c'est ekoma ya biloko ya mutonio ya wana nde yawe alinga ka sala mokili asopi ba biloko nyos ndenge bibosana ngwana OK bozui bomisi yango ekomi bokaboli mboka mobile lumière yango ilinga ka sala mokeli na ba chasseur na ba mboka na ba zamba pake mboa côté na zamba kalukini ya ma et qu'on se retrouver dans l'aéroport Angile. Mais alors tant ba memiti et pas chasseur attiré le bateau tant ba bimi babi non photo longola no mukonza mboka vanda ke na ya vanda ke kuna na ndako bien azola la pongi na ye ba longoleli alors sengeli izala ba longola peut-être pour na lumière on ezala na éléphant mutatoki atoki azoko kasute mutu no samboka bokende kuna nzoko kufi kuna moto nyos na wa azoleka toka wa bolingi. Donc voilà corps éléphant balinga basali la lumière na corps éléphant po nayo ata oza kongole ozoleka sika babomi éléphant ba yebso kuna ezosi la tekendo toka lokuta lumière ngezala na banani na ba fourmi tikela bonka mwanjinji moko munene moko ka mutaya kumona moko alandi oyo zinji ya munene za kilo ameki nazoko kate me wapi maloba kenda koloba pa batu wana batika likuna ake zongi ayo tala na kubunga nzela tena kubunga te ake atali ate na kubunga nzela tena kubunga zongi nani azumezire distance na distance ayo tika sing tango ake kuna ako benga 2 personnes ou 3 abenga combien mais ayoki ayebisi bango comment yo mutu omituna fourmi ako yebisa bato o biloko baninga ne ba fourmi na langue nini pe bango nyonso ba hiye jamais mutu buso alo bate yo ko simba wate soki bato bandoko beta na makofi yo awo lokolo nanga me bango wa tomboli ebele na bango nyonso ba membe bazo mema bo musu bazo kende bazo sala garde bo musu bazo mema bo musu balembi ba musu ba remplacer. Mais quel amour c'est ces histoires. C'est grave. Amen. C'est à tel point que bolingo na ya alaki sala bino na mai ndenge rivière zo kende ka wana tala bolingo na tata tala lumière oyo penza modèle ya walinga le expliquer les mots okena rivière kana njili wana sokola ndeko lingi tongo tipoko mutu wa ya hotel me sokoli petrol pesa mbongo memata ndako mumba ya bilamba sokola mutu wa ya yebisa wote akubima pena mai teke yo sokoli bilamba petrol zo bayete tolembi jamais pe ata memi batono nyos mutu moka kubimawa memata 1000 tono na rivière njili tondi sango batnoso bakoloba makasi no ka po mema na ndako nana otuna yoke toki tono trop mais c'est grave
t'as la lumière, t'as la Yaoundé à Sali. Exemple à expliquer bateau rivière. Mais jusqu'à présent, Mouta Kanisaka. De ce Mouta Somi, mon place, on est dans la rivière Angie. Oh, la rivière Nangai. Au Timola Kiang. Et aussi, ma papa, ou bien tracteur, pour Timola terrasse, pour comme la rivière Nayo. Voilà le monde. Monde Bakangamina ténèbres. Ténèbres, donc, ténèbres, c'est quoi? Tout intérêt personnel de ténèbres. Tout intérêt familial de ténèbres. Tout intérêt national, ténèbres. C'est à tel point, comment on a place à ma lumière, mondialisation. Je regarde comme wana, mboka nyo solingi okei, ovandi, otelemi okei, obimi, ole, olati. Bozo style la biloko nyoso, voilà dans l'anonymat. C'est difficile mokile comme wana. Est-ce que mokile comme un niveau? Amen. Pèse-moi exemple. Union européenne. Au côté mboka boy, sans visa. Au mboka boy, tambola bouton tipok. Au place boy, tambola kende place nyo solingi. Au côté tous les pays nyo sont na click one. Bangi ba kota na moins lumière. Mais awa na bino. Les andegeni. Umo ténèbres musubo zaki nango. Obima wanamwa kitunga poko na wapi na limité citoyen ba pièce tala molili et nous avons ba pièce te ba moka allez kangaye pesa mbon tala molili ba pesa bino mwa ndamba lumière oko tambula na quelque part wapi jamais pesa mukanda. Bon exemple nyoso wana peut-être beaucoup comprendre pour exemple les kebele. Est-ce que vous comprenez? Ba maman, vous comprenez? Donc tandis que mesh na bino nyonso bolinga ba mesh muto sakela lokuta lato a remplacer atika zongi o elamba jeep o azui jeep alati abwaki ya bino nyonso wana nde ba mama ba na lumière. Mais ko isa o mesh na ngai na pression zela o sapat na ngai do zaka na ténèbres. Intérêt personnel yango ezoboma mokili yango na batu mingi wa zozwa wa zonyoka pasi kwa zangi pasi wana malade côté mutakufi. Oh kuna bazolia ndenge bozana mboko boy wapi mukolo bakoza quartier mo batuza quartier moko tozwa biloko tocha place motolia ténèbres mokili yiko memela bino encore balosambo yiko memela bino nzambe pesa ngambongo okomi na mbongo okomo nyoko la baninga lata saucire moite sapato moite bilamba chercher moite tala ténèbres ba memela bino moko atemi na poto na Belgique bien na France. Botala vestoyo ngana za kishasa mbabazana ngote meju mutakozwa veste mba ateki mbongo na ye kishasa mbabazwa balea lelo peut-être lumière ngwana ese au Salem lumière na batu mususu banyaba bamba ngumela masanga azimbongo akena bar tala explication muka lumière basular balinga basala ngona ba fumer ya cigarette bapimela ka moto te bazana mwa lumière jamais fumer ayo sa moto na peso cigarette te basala ka bwabo to bandaka frère asera mukeza jamais le bakena ko peso te na basular na bar mbongo alubia lelo na kumelisa bino nyonso ba pauvre barmin dikazie la lumière et ce jour ni bo kokandenge wana bozo biloko nyonso boye boche place mo bino nyonso bozolia mikolo nyonso bokomi ndenge wana bozo société comme nini pomme tazo na musala tezana poste moko poste wana pesa 10,000 francs okote na kalezaki na hôpital ozoke ne même na hôpital malade ozana ngo ba médecin nyonso elo nyonso ba wela malade oyosila kisi wa babendi kisi boy pam motabiki facture tant muke. Mais lelo lokola mutu na hôpital na ye e koma nini batu bazonyokolana bazobombana bo expliquer mukili lumière
Pourquoi Jésus a dit lumière? Mboka nyos babi Jésus. Oh nyos mboka tout va se benga Jésus lelo. Bo ba malade aussi la bazal. Malgré monsieur va se benga Jésus na modèle à Satan na bakisi na magie po ebik ça ma po ba mona ke miracle zo salama. Batu balandi c'est ça parce que na nguya sana onction na lumière. Or que c'est pas la lumière. Satan yeko kosa na modèle ko pied milimu na batu. Dans la société ba zo benga moto. Tala le bandege zo sala. Jieye moto sana passe malade amela jitala misala jiye zo sala mais bato bana molili babi magie. Tala ténèbre tala molili na basambeli pe o basala bisambeli mingi babi bino jiwe zo sala kuna eza magie. Mais so mukilimo ndenge bandima ki ba aspirine ba quinine ba nivaquine ba chloroquine bandima ki biloko wana comment ezaki révélé na ba science na ba test ba zio ba mekyo ba essayer boy na ba nyama mais ji essayer na nyama te ji ebimi na bible po mutu sameli o azozo ape kimia bazozo kimia guérison totale amen libota tala mutu mukili azo mabokali ya ji soki azana ji wana te tala misala ezo salima na mukili opesa sacrifice aux aboy pour famille rien pour comme na mbongo pour somba mituka pour somba avion pour que les boyer autant la mbongo na mbongo. Donc tout intérêt personnel, tout intérêt familial, tout intérêt national, tout intérêt continental les ténèbres yango les nyoko la moto. Alors ensuite ténèbres wana ba maskango encore na ba chrétien ba maskango na bible yaka na semble pozo alibala voilà ténèbres bo ba bala kate ba kubala tala mate ya molili bo ba bota kate ba kubota tala banganga basimba ki biloko wana écoute au nom de Jésus na ba église. Or que selon Dieu, oui, c'est pour tout le monde. Oh, abotité, ça dit rien. Oh, pèsant libalate, ça dit rien. Pour Dieu, ça, que ce soit ou pas, parce que même na zamba, banzete mususu ebota mbumata jamo mona nzete moko yo, ebota kate nzete komba. C'est grave. Mais na o bato so moni muningani akoti na libala 2 à 3 ans. Bota. Babali yepo na nini? Frère, obali ko o ya bota kate, woko mona passe tala, o souffrir, en a 2 ans ba mochol, ba mosek. Mais na banyama, ba seka kate. Les 3 autres êtres vivants. Ngombe abota te. Esa ya kutuna mutu, poni na zo bota te. Ese mutasi amona ngombe na yetu na patron azobota te pona nini? Exemple wana engeza na bamndele meme abota na bana na abota bana te asomi mbwa asobokola mwana nende yewana. C'est difficile au monde badama ya batu mwindo mutamutazota na mboka mndele tous les jours ozomona mutu na mbwana yezo zotambola nango pe bazo nde solola pe bazo sakana abimisi mbwa ke ko salisa mbwana tour. Dans la lumière ingezala batu ba comprendre bikela mibibwele mais Satan a eu moi biloko musu magie biloko musu swana banyama musu ba transformer ngo na milimo ya batu. Kola zo expliquer bino lumière là matite tika konyoko la bikela mona po za souffle de vie mutu azoe ba ko protéger tout souffle de vie. Ouais nyo se zo respirer sana kati na moto c'est celui-là la lumière. Yangwana nkola zo me ko expliquer bino souffle de vie ndenge bozo respirer wana nani azui oya ye direction en quantité ya mopepe e bimina zolo na epe azongisi yango bozo respirer combien de souffle boza nango wana amen zolo na yo e boyi ko zwa souffle zolo mususu ndenge bo respirer moto nyos bo melani souffle ce qui veut dire bo wana souffle combien mais so bozo sala na malamu. Mais c'est ça, lumière de Yangwan. Oyeleki ingali. Même ata mulili ya nature. Umona mulili tepo mutu sa ubanga. Mutu mwa ubanga teke sona kebo bakaringa. Mutu mwa ubanga teke sona kebo bokto la nini ngai. Po nyonso bozana nguna maboko bandulo ba ya biso. Tout. Donc tout oyo iko kwa appartenir na yo. C'est pour tout le monde. Jusqu'à présent comme le monde. Alingi makambwana moto lukola alingi bongote. Alors arozala toujours na passe.
alors ténèbres qu'on va continuer. Église payée, le bino que Luka Mbong, et Luka Moussala pose à chômeur. Or, qu'à ce moment-là, Oyazo Sal, c'est pour tout le monde. Oyazo chômeur, c'est bon, volontaire à Yao. Donc, Moutumoko Agumo n'a pas ces difficultés parce que Nyos va au salaire à Bangonios. Moi qui les gens passent, bah, au niveau à Nate. Atabino Bozana Iloba. C'est pas, peut-être après 1000 ans. Pour beaucoup de modèle. Est-ce que c'est facile? Hein? C'est difficile. Donc un jour, pour bien bosser à ce qu'on a la lumière, banda ko considérer que tous aux anango, ils ont pour la gloire à Yahweh pour la bâtonnion. Et puis banda ko considérer que même aujourd'hui hôpital on a sala pour la sala gratuité. Même aujourd'hui magasin pour la hôtel, il y a des fois payer gratuité. C'est la télé pour moi naka. Mon examen de la ligne à côté bino. Aujourd'hui bon, ba miyibi ba ye ba zui ba botole ba yibi bon. OK on découvrir mo yibi. Et là on y a le bosso look. Ba beta ye beta. Ba yibi bon on a yo. So ba beti ye lo bi azui. Mais ceux qui ont sabat tous les ensemble, nous sommes à l'air, à la toi, à salé. Nana Oyiba Moninga. Voilà, il y a un Moïbe Zola. Alors, Nana ou condamné Moïbe. Chrétien condamné Moïbe. Azab. Moutumabe, Moïbe. Est-ce qu'on peut ça que? Tant que vous avez un Kabela que? Et tant que elle est azui. Et pas Yahweh, vous avez condamné? Voilà l'homme. Mais les gens sont en train de condamner. Il est voleur, c'est un voleur. Vous pouvez s'arrêter. Et ça passe. Voilà. C'est difficile, hein? C'est difficile. Mais vous allez comprendre la note. Vous comprenez la note. Et c'est difficile. Peut pas baser avec l'église et le cas intérêt charnel passer ranginda. C'est impossible. Matthieu a oublié à côté de ma connate. Amen. Il y a un homme qui a au costa battu. Talent de gars masquer lumière. Elle veut sommer. Tout sommer pour l'église. Bino bon quoi, bon quoi, bon sommet pour l'église. Bon bénéficier d'un ngoka ya moko. Église nangai. Église nangai na bana nangai. Même collègue vous allez que église, bino nyoso, ma koki nyoso kotia boye bo chiangwa. Nana kele lelo kingani kamata. Nana zangi moi de swingi lelo. Nyoso comme ya bino nyoso bo meme ngwa ensemble. L'unité de la foi tant que apôtre va appliquer qui yango. Mais il y avait une grande puissance qui s'était manifestée. C'est l'unité de la foi même, la bino na iloba. Na ne kotite. Donc ils en ont ratongo ne tani. Je vais te dire beaucoup na 9h, 10h, 11h, 12h. Pour Yahweh se plana libotana na ngomba mubimba na boule na Yahweh. Voilà l'explication. Christ faisait que lumière. Kuna nazi. Mais le monde entier va jouer la comme quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. A prix d'argent. Ba vous voyez, ngamu na samelo, pesa mbongo, ngamu na sali boy. Ba moteka. Mais yé moko mukolo kombo abimite. Quiconque nous tenions sur andimeli Jésus-Christ de Nazareth le biko ezali. Vous avez reçu gratuitement donné. Mais dans l'église, il faut payer ça. S'aimer. Vous s'aimez mingi dans la ténèbre. Bah, côté sinon, au nom de Jésus. Il y a un besoin de col albumé, c'est le la koyo. Un jour, vous allez uni et à la place moko. Bobi manango bino sur le Congolais, monde entier. Vous payez ça gratuitement. Ma botte à sur le monde à babik à travers vérité au ebimé bino. Ma bête au malam. Lumière ango, oh ils ont brillé, bon moni ango, une petite partie ya lumière, et ils ont like ça que passe nyoso ya bino za ya liloba, et c'est nyoso bino za ya liloba. Un jour même na bilo nyoso pesa makande nde on a bino loba, c'est pas une église qui devait appartenir à quelqu'un, soit na famille boye. Les églises doivent appartenir na mboka mobimba, dim, offrande, na banque, ozangi, ok vous retirer. Nous avons personne quelque chose. Mais c'est pas possible. Maintenant, on va comprendre. Maintenant, on va comprendre. Par exemple, en Finlande. Communauté, nous sommes en Goma, nous sommes en l'église. Tant que vous avez touché salaire, vous avez touché salaire, vous avez touché salaire,
il y a l'État. Tant que tu dis que c'est l'État, même les Congolais ou Tawa, aux chômeurs, bah comment foutre yo. Mais est-ce qu'il y a bien un noir beaucoup salé ango? Et vous salez ma? Moi na nyos azotanga gratuitement. Papa maman ayibi ko tanga teba yeko zaona ndako ke kota na class tanga. Ta uzotanga bazo futa yo. Ozo yeko la kalanga na bango chaque fin du mois salaire. Baniga ba koma na moi réalité lumière. Un intérêt national. Intérêt ya continent. Mais jour bilonyos de mwindo epeli kat mabino. Bolak sabolingo na bino na bino. Bolak sabolingo na baho nyos bazadi banda. Bolak sabolingo na wa famille ko condamné te kingani ndo kingani mutu mabe kingani boy mutu nyos aza mutama. Mutu nyos aza mutama be. Est-ce que bino nyos bazaona bazabata malamu? Mutamutaza nana sey yebi quantité ya mabe na yo. Mais mutu yeba ka utala quantité ya mabe ya mutu mususu mais oya ye azo tenir compte na ngote. Pour moi, il bando pela. Muta ya kakosala examen de conscience. Semaine wana osali combien de quantité à mabe? Le salaire équivalent à malamu osali. Ce qui malamu nde mati. Osana moi quelque chose. Moi rayon lumineuse. Je lui quatre na yo. Bon kangwa hein. De ça tel point Jésus alobaki. Pourquoi yo kotala kama mabe ya muto asali? Mais étant donné que yo posana ngo. Alors c'est tu un jour muta condamné kinganda sali mabe kinganda sali kingani mutu mabe kingani non moto nyos na wasili kaka asili contre moninga osili contre niam osili contre ndek c'est la même chose vous péché surtout nyos bazo nyokola ko surtout ko ote souffle de vie surtout ko ote souffle de vie potango banda ko sala osimba ke lokwana na bomoyo et mon akika ngana baby na motema na likanisa atandek atambis atanyam aso sentir déjà le boko na moto simbie alobi na baby déjà mais ba présentera ndengeni tawa zo bouger azo ko se débattre pas bima na le boko non après sentir que les gens en danger. Est-ce que vous comprenez? Et loko ni nature et loko ya niam o nyo se respira ko simbi pe e vandi na ngoni et se débattra déjà na oye lo bakateme maloba na bango ezoyoka na bango na bango bazoyoka bakangi ndeko na biso bakangi moninga na biso ale biso mamsuto kima bazokende bazokota mbango moyeba ya ko défendre zate. Vous savez makasi vous comprendre qu'est-ce que la lumière nde eza moto azui mokili mobimba lokola ye moko Kristo ndeka zwaki mokili mobimba pa mi pesa mbeka a libérer banyama a libérer biloko nyonso mutabanda ko sacrifier pour te sacrifice wana sila pour ba nyonso balingana ka basana na ka malamu muta condamné pe mabete parce que tant bozo pimela tant bino bozo gagner ba musu bozo gagner te ce sont trucs oyo ba bozo gagner te ba continuer toujours ko sala mabe ba ko demeurer toujours na mal tant pis bozo mona ke ngana boti oyo bazo bota te ba o ba boti bazo nyoko ba ba boti te bazo continuer ko faire pousser bato ba boti te na mal. Tant que babali bazo mona kenga na za chance na bal o bazo contre faire pousser bateau babali ten na mal. C'est un point déséquilibre total dans le monde. C'est un point ni amazo mona que oui yo zaka toujours ennemi na epo chaque fois aux ana occasion ko attraper pour les mais tant donné que ça nourriture te nani mutako comprendre ce que ça nourriture te pour la Bible pe Satan apesi mayele na basali na nzambe ke bolia parce que ba komi lia nyo se teka mina wenzi nazando do bakanisi ka péché de o nyoso selon bango nyoka te de modèle à comprendre la réalité divine o Satan a baby saki azui courbir a chenze la Bible nde courbir nyoka nde atambulaka Satan peut utiliser terme serpent. Amen. Or que pour la volonté yao parole l'ingéza la droiture ndenge yesikoy que l'explication à péché dans Ève ne tuait point même que les autres tuaient. Alors bato quand si ne tuait point que bon moto te mais même na moto mutazo bon moto pour y gagner musala mutazo bon moto pour azwa
Bon, mutazo bon mamout. Pour asala akoma bien, asoma meto, asoma bandako, akene poto partout à lingi. Voilà moto et l'homme. Ils a toujours passé dans mokili. C'est à tel point même na bino nyos bozawan. Vous vivre na kinyate parce que vous bozana molili. Pour mutu azo tambo na molili, aza toujours kubanga. Est-ce que babandi ba bimelanga? Est-ce que on y atanzub? Est-ce que on quoi chalo ko na libulu? À tout moment même na moi. Bozo tambo na moi, mais vous avez la crainte totale. Et vous avez donc assurance exacte. Vous n'avez même pas cette assurance que est-ce que l'obina ozala malade, est-ce que bandoki ou bien dengenin. Et à tout moment mutaza toujours na moi pas si insécurité na vie na ye malgré azo vivre na journée. Est-ce que baoya oyiba biloko na ngai baoya oyiba bamibi ba okota oza toujours na insécurité. Est-ce que bakoloka bana na ngana bandoki alors église pe la kisio malade au moins na zobela tata moi sa loki au moins famille na biso na bandoki bazo la kisoka koyina. Mais il a besoin de c'est inutile qu'autant mondoki parce que ça n'existe pas et sa puissance n'ayant puissance il y a Satan et ça n'en inutile. Et ça prend le pouvoir devant l'assemblée en Zambo à tourner dans l'amour de Dieu, dans l'amour du prochain. Satan a été. Amen libota. Voilà. Bref, en quelque sorte. C'est difficile surtout ma maman va comprendre ma cambouana. Peut-être ma frère va comprendre qu'est-ce que la lumière. Oui, ma maman peut comprendre peut bazali. Mais na basambe nyos pour une explication besoin de le comprendre en côté. Et jusqu'à présent aujourd'hui basika vous situer qu'est-ce que la lumière. Lumière malam il y a que ça la généralité avec la munioso na yao c'est ça la lumière. Ténèbres ma bénioso ça ni pour ni nyoka ni ma bénioso souffrance nyos pas nyoso zo que ça moninga. Et donc kozanga nyoso moninga zo kelele yo zozwa c'est ça ténèbres yo c'est peli pona yo mais pona ye ça lui regarde. Alors bien ba lina liloba tambo banzo bozoba na koyeko la makambo bosenga mayele na makasi un jour vous allez transformer ya kosala toujours malamu oiza ya motonyos ya mokili mobimba ezango lukula yonde. Donc selon Dieu nyos batonyos bazoko exister lelo nao bakel lelo nabanyama nyos bazwa lelo nawe nyos bache na banzungu na ndeke nyos ekele nawe izali na mbisi nyos ça veut dire yonde yawe nde yewan. Dieu est partout, Dieu voit tout, mais comment zamba mona bisika nyos comment ça les sika nyos. Voilà l'existence ya vie spirituelle mokoloba ou comprendre que yonde nan c'est tel point que le lobo musuba okende lobo musuba koya na ponite ke ba o ba demereka ka ibangonde na bango mutonyo saza paya pe mo lekinzela eza kola ba fleur na fleur o ezaki année passée et kendaka elakisaki moi kitoko na miso abatu na fleur o eza lelo wapi fleur za malamu sikoyo hein nyonso fabrikaki nature yawe za fololo ya yawe. Donc nyonso existence ya bino nyonso bazali awa nde moto moko. Mais un jour tambo ozala na makamu nyonso makoki tu ya comprendre que oyo ozwi pana bandeko nyonso oyo saleli eza pona kosalisa bandeko nyonso bolamu ozala ngo longola ngo na bana longola ngo na famille longola ngo na tata longola ngo na maman. Alors c'est à tel point Christ a même mis na prière notre Père qui est au notre Père. Père ngo est-ce aiko assistant na maternité nana monaki père na biso azali kolo ya iko tala biso na maternité. Mais alors ça père tata na batunios. Mais comment motonios lelo atana Amérique babi prière à notre Père ba otango bia ba tangate bien en Afrique botali prière à notre Père nazi prie notre Père na continuons notre Père. Ça veut dire que nous n'avons qu'un seul Père. Alors il y a une famille hein? Une famille combien? Bikolo combien? Ah, balingaka ba me mabino na moi explication tata bo école bo mokonzi bo. Donc ça veut dire moto bo
Est-ce que vous avez un peu bozo kisana pass bozo fingana boyo cholana bola kisana fierna ngana zui ngana lati nganda ko nangai nga lupango nangai lupango na yo mkola maladi lupango yeko tale oteke ozotika nga lupango epa nani ame bandeko pe yo pe bakundi pesi ga bazokunda ori lupango wana sengeli ba pesa decret ke mutamutola zo lupango na yimuta mso akufe bakunde na lupango na ye me balongolio wana bakobo akowa siko jamais na bakufi omona mukufi abima ke awa libulu na ngai kuna baza bango nyonso ka ndenge moko mena bato bazo respirer o lupango na ngai moindre 10 cm voisin oyibi lupango na ngai 10 cm juste awa boya kotali biso bokatela biso likambo 10 cm na ngai yibi yango mais c'est pas possible l'homme sengele jour batonga ndako nyos batongi un jour les causes transformé l'état tongi bandako mboka mbale bokota boya ovanda nasi quelque part bande on a bino bautaki Espagne l'état ka azotonga bandako atongi bazuluka population pa kendo vanda bandako wana alisuka sanje ba pesa mbongo na kesa l'état ande bino l'état africain za bien apesi bino liberté mutamta otonga ndako na yatonga ngundu ka ndako yemoga mais yemoko na ndako mobimba yemoko moto mana bamdele baza bien batongi modèle ya ndako batonyo sendenge moko ndo bali bazibino bokota bovanda suka sanza mbongo na kaisa leta mboka un jour zamna bomoyi ndenge kama babandi niveau idée spéciale à 5 chantiers peut-être il y aura beaucoup de bonnes choses un jour intérêt personnel et longwa certains peuvent ba payer mususu babandaki umoni babandaki mo lumière comment so côté na ba ata ozana 10,000 francs CFA somba bière mi balé bima ko somba mi sat mi ne o lakisa batu mususu lo lendo te c'était ça qu'on devrait appliquer et c'était muta somba au côté na magasin baninga bazo somba carton moko ya piod yo 10 carton o chena mutuka odendi pe maboko na poche ngana ze bamsu sito mamande bakenda na wenzi atali ser mo azotamba na mwasha se dokolo o bazwa kate bazwa mona passé ye wana kai mboto combien 10,000 francs bazomona tiana sashi babande umema kitunga yo simba kuna mutasashe bayotale mwasi wazana bwale yena sashe batoki kotoka musuba como pesa na porter memela ngai siko ikomana ba taxi alba kitili boso ndako kitisa batoki kotoka me voisin kuna milinga moko pelite bavandi pe bale biloko muso etikali babwaki na ba poubelle pour ces gens lokota biloko etoni na poubelle est-ce que vous comprendre mais un jour makanisa zonga biloko to lembani est-ce que bato voisin bazate kuna bozaki mo quelque chose ote boya uzabiloko kuna ese bino bezu talana mboka na bamboka ba village natal sani nzungu balambia wa baotinda ndambo sani kuna baotinda mususu kuna bamusuba utinda kuna kuna pe balambi bakoya mususu bakotinda wa voilà c'était ça idée ya walinga kazala église ye non boka bana biloko te so matembele kati sikuna mama nazomona livomo passe matembele wana bayela ke bisongo amen église totalement ils ont plongé encore noir na mokili or que kalezaki bazoka na biloko mboka mobimba même mikate mama somi mikate na marché tant ozonga boybana nyoso baosaka bana boya ale mikate lelo yo na losambo na église na ba passer konda shinda barashinda mama mwana wako mna kindoki mwana loba mikate mama Janet a pesa mikate wana pesa kindoki noto payer mais c'est grave vision ya yao eye ko kabola batote vision ya satan nde kotisi makamba okabola so l'autre vision ka ko l'autre la bato ça veut dire satan azo ko animer yo l'autre siko vision ya liko tala vision ya likolo yeli bino bokonzi na yawe ketele bino le royaume de Dieu c'est quoi c'est l'amour du prochain et l'amour ya ko sala bato nyonso bola
C'est ça le royaume de Dieu, c'est ça la lumière. Amen, libota. Mingi au continuer cette question, monsieur tout nama kizakinini. Hein? Oui. Na bato ya ko kanisa ya ko calculer ne babande ko bimisa déjà idée que le ko la koma ki boye, alors ce que veut dire atala ki idée na bango ke bino nyonso bozaka mabele moko. Bozaka poussière pour tout le ozo condamner mon ndinga ndenge nini. Ta batali peut-être azo koma makamuna ngai mutamutwa kei. Peut-être azo koma pona amutunyosa kei. Donc bakalisa ki tango otombola mutwa bana do batala yo na komia wa yo zaki boy zo sali boy yangona bakendeke. Donc il n'y avait pas d'explication. Oh, il y a un deuxième monde. Explication à l'exemple que vous avez un amour de Dieu, un amour du prochain. Vous condamnez, vous trouvez en plein fracas de lit. Beaucoup de gens allez, oh, il y a beaucoup de gens qui ont lapidé. C'était pas ça. Qu'on sauve souffle de vie, quoi qu'il en soit. Quel que soit le mal, le souffle, mon ninga no azo respirer, sali. Yogele mawa limbisa directement. Celui qui pardonne directement, yende wana mutazana mui. Est-ce que vous comprenez? Non, pardonne kate azana lumière te. Yangwana natawa kalamibeko œil pour œil, dent pour. Menkolo a expliqué que nalobi na bino Moïse alobaki ba betio yo pe beta. Mais explication que je même mis, ça va bête à gauche, personne sur la droite. Alors, nous avons vu dans Isaïe 50, personne au Congo. Ça va contraire que bête à mon Congo, yo kende. Ataba koloba ou azui yo zo kende na o kende. Bata mukili balobi mutwa sambelaka. Donc banda le lobo bandande ko ça, bokabana, bosungana, bosalisana. Ça rappelle idée d'ensemble, l'unité de la foi. À ce moment-là, lumière et que briller quatre nabino. Amen, libota. Est-ce que vous comprenez bien? Clairement, voilà l'explication. Il y a lumière. Oh, il y a vous comprendre, faire comprendre que baninga na bobaza libanda. Lumière des aoyote. Oui, ça souffrance. Pote chikozo banga. Est-ce que ba yibinga ndag? Est-ce que tauna kubima boy bakotumula ngai est-ce que atuma même na moy même na buto zo banga oza à l'insécurité à yomoko parce que bolingani te bino nyonso na bino bozalia bobanga na kabanga na est-ce que ngandi atuma boza na crainte donc mutamuta na confiance na moninga ne motote. Voilà le mal, voilà molili yangwana. Kolo abattre la mona moko, apeto la mona moko, apesa kimi ape boyebi alikolo kat na bino. Boki yango bota. Botala ke vendre dans zam tatana batuna ilongo, ya wazanzam na bango bango za batuna kino suka na keke. Amen.